Mbote balandi nyonso ya Vision Ulti TV lelo bomoni nga lisusu na seki po na za kanda te na yebi ke mingi ba oloba mama amona na lisusu te ndenge nini ngai yo nazongi na kati na bino bino balandi oyo bolandaka Vision Ulti TV ya papa Ulti oyo mesana kozoma solo ya bien bo mesana kozoma conseil ya bien na chaîne ka moko bo zapi na bino ezakaka Ulti TV ne eza amfi Vision Ulti TV na pesi bino nyonso mbote o bazolanda ngai na Europe na Asie na wapi bolanda chaîne oyo massivement bino o boza kolanda biso monika ne tando ana ike na coin o cliquer ka wana o s'abonner bo s'abonner massivement pour la hôtel maman Nelly Merikani donc ceux qui s'abonner to hôtel ngande olanda ba conseil ndenge be mission zo pesa bino vie vie na banda kwa mabala na ba o babali na nte mais ozo déjà conseil na kokota libala ozala lelo to yene mission moko to yena conseil moko pour na pesa ba mama ezape bien pour na papa papa mususu bazape na basi na ndako te ye moko sukolaka bilamba na ye mais ndenge nini osukolaka kaleson na yo lelo pe to yepa ba mama mingi bazozala propre libanda moni propre nde na lati buna propre mais là mtu na sous-vêtement na ngai ya na propre te okoma devant mobali olonga sous-vêtement mais epesa ba odeur mobu ezala kitoko te parce que biso basi totokaka même na sama peka na biso totokaka même na se na biso totokaka parce que soko za propre na ba caleçon na yo te donc eza désolé l'air ba nini bazolanda ba otala okozala mbali mfani na mbali esenki boke na chambre mbali mususu alingaka yo mwaso sa désir olongoli bilamba na yo otika na soutien na ona caleçon tali na position na yo ye moko ya kitisa yo parce que l'air okitiso so za ki propre te mo ba mai na biso ya journée ndenge salaka mo ko bima mo ba nini kangi na caleçon atala boy caleçon propre te eza bien te konika pe e kontaka caleçon oza pe tokaka na yo oza na mais soko nika caleçon na yo bien donc oza na problème te surtout na se ya caleçon na biso il faut ezalaka pembe mingi lelo tokomona ba basi mingi komika ba préféra caleçon bien soutien za noir ezala noir pokoka konika te yango wana préféra ke ezala noir pour ebombaka salité na yo oui ebomba salité mais gaz ebomba te mutu soka longoli yo bilamba pousse pembeni no boye omona okolata propre no l'équipe pembeni na mutu chango solo ane euta na bilamba olati te euta na soutien na yo na caleçon na yo olati na yo kitoko même to yo ko solo parce que ozosokola bien te ozosokola caleçon na yo bien te yango na nina te ya bino par rapport ya kosokola ba caleçon na biso même biso ba fille auto lataka ba string si musaza misala kana string yo ka si string de kanga salté yo ko te kanga salté makaso ye ba te kanga salté makasi foko nika kango omona ngo po eza singa ata na sali beauté ezalaka na portage na se mon côté à portage wana foko nika yango bien yango wana eloko lelo bia to ekotobela pona ba mama yo mama ndenge nini mon cordon kita o laksa bango image ndenge nazonika ba caleçon moni nazwi caleçon nanga na pakoli yango savon moni caleçon nanga ndenge eza caleçon yango mingi na luquette na biso eske vanda na luquette entourage ya luquette faut konika yango bien oniki yango bien parce que yango ebombaka saleté parce que vandaka awa oniki place wana bien oke na se ya sous-vêtement na yo yango monde eza po otie savon na yo nde na tie il faut konikaka mosu okuta mwa bamai wana ekiti batashi donc oniki ozuka ya savon na yo pakoli yango bien
nika caleçon mususu zaka mutu mususu mo akati te wana ozo nika te wana ozo nika caleçon na yo ozo nika caleçon na yo moninga mama nende na onika caleçon on a teke même eza ya mobali na yo même eza ya bana na yo même ya yo moko ozo mona ata libanda nango omona mutu lero nike loko ata ezaki na tâche au moins ata tâche elongwe caleçon eza propre lero ko passer ngala zo nikela o maya ko nikela mais soko silisi biso batulu ataka ba string moni stringi azaka caleçon moko azana e facile mais yo mona kake azaka salité tete aza salité parce que azana protègement place na e o yango evandisaka ba mai na biso ekitaka nini okoza pe utako kushena mobali upangusa ina ote mela rolati caleçon upangusa ki na obie mela rolati caleçon mai o etikala na kati na biso njoto na biso basi ebimaka lisusu ekitaka il faut ko nika ateza place moko ya mokeme nika ngo bien omonde ko niki boye ba mai wana kangami ata yo ko ya perte blanche na yo evandaka wana yango mtechaka solo omone kolonga la ko niki boye silisi ko nika ba caleçon na yo ozwi mai o nikeli obwaki ozwi mai mususu otie au passé il faut au passé caleçon na ezala propre na mai ya bien conseil gratuit na opesa ba mususu walinga kotanda caleçon mingi libanda eza mabete otandi na libanda po ekauka mais l'air ozwi yango olingi kolata il faut bozaka na système ya ko repasser parce que ndenge otiango libanda na banyama elekaka bandindi bazosumba banyama ndenge na ndenge ezotambola de mataki likolo ya caleçon oyeba ite na kozwi caleçon na yo repasser yango après olati parce que moto ya fer abomaka microbe moto ebomaka microbe là o repasser caleçon na yo surtout na se na biso no repasser yango bien ata ya papa soko nikaki yango tandaki yango là ozwi yango o repasser faut un système o repasser caleçon papa ya mobali na faut repasser kango o repasser yango bien otie yango wana okangeler bilamba na ye akolata orepasser pe bilamba na ye ce n'est pas dit que babika caleçon de faut repasser non na bilamba o biso tolataka totandaka na basinga bandindi bazoleka banyama ndenge na ndenge soko zwe lamba avant kolata lamba na yebi ke na Congo na biso toana problème moko ya motiliki ezozalaka te mais ça l'effort là pour yaka ozilamba oyebi ke na kolata une semaine au repasser sous vêtement na yo au repasser au bomsi bilamba papa surtout bino ba mama mabala nazolo belande bino au repasser biloko ya papa eza bilamba na ye moi chemise na ye yo yebi na ote papa oyabo angaki ni msala yo lali yo tandami na mbeto otiki ye moko aki ya sokoli ya salibo ya azu bilamba mama papa soka linga lamuka yo nde fo lamuka avant papa olamuki obongiseli bilamba na ye soko repasser na butu te lamuka avant zo bilamba na ye o repasser ozu sous-vêtement na ye o repasser o classeler yango wana papa uti kosokola ye alati abimi propre omona na nzela mibali misusu ko omwa mobali aza kitoko aza bogame fo soko alateli so otalika yo moko baye mobali songa za bien mais alati bien te pona yo mwasi soleka kozwa mwasi mombo ya libanda mwasala komo koje mwa kolata mwani monte ka obaye yo mama na nda akobaye yo nazoloba na bino nyonso bozokolanda Vision X TV conseil oyo na pesi yango kaka mpona basa mabala te na biso ba jeune fille oyo na ntobali te foko yeba kozala propre yo mwasi libala neti basi babala yo okote na ndako ya libala nde olingi kozala esu propre te mpo sozwa libala yo mona te ke na salite na yo yango ya papa la mosu akoma obaye olala na yo na mbeto toza awa toyebi bandako mosu omoya kaka couple nde bazosolola bavandi bana baosolola me na mbeto balala na bango esika moko te mpo nini mobali asa baya salite me neti asa bala yo aomwaka atikalaka ana mpona bana mpona nini basentiment ne mingi abima nango aokesa libanda mpo okuta mwa mwasi wana mo jeune fille wana propre alati bien
moi caleçon est propre là papa kiti sakango boye azo zwa moi odeur moko ya bien so ko ko ni ka ba caleçon bien ti ba légette ezali bo sombaka ba légette ba bimisela bino même ya 500 fois ezali même ya 1000 fois ezali olungoli moi légette na yo o kole na caleçon na yo olati soko koka konika te olati bongo parce que leki ozo ko tambola ko sala musala mo ba mai na biso kitaka wana mo banini ezo vana na ngoli kola légette leki okende obeni ka légette obwaki na toilette caleçon na etika na ngo propre ato lekisi na obo isa na ngoli ote pesa na ngo propre mais oya tchaka légette il faut ko yeba bien konika caleçon en tout cas le luna yeli bino pona ba caleçon. Donc, ils ont pas un sous côté, ils ont un sous. So côté quand bois qui mis sur la singam. Et si son appétit au singam, on va t'amai. Vous autres la caleçon moi la moi si na singa. Oh tu na oyo. Ils ont moi la moukier oh. Te au te pile pas organiser on a ban ke bazalati. Ba jeune fille ko. Oh tu le chocolat. On y qui caleçon bien te caleçon pembe comme kaki. Caleçon pembe zo koma soki ndengeni oyepe na singo che akwa ba koma kala system ina singa chika olingi yango on dirait ne atiki bongo no biso ayi mususu otali yango atoni so na singa ata propre te moi c'est propriété les caleçon za soutien parce que soutien na opé so que ça c'est surtout mingi awa na biso là ozoni ka soutien na awa faut qu'on y kakango bien. Faut qu'on y ba qu'on y kango bien. Yuzo ni kango bien te. C'est cool. Bon finga yo mo. Yo mo ka olinga mo bani mo alinga que la taille propre, la taille bien. Et comme ka ma chambre. Là ko kiti si bon. Et moi atali ka bi oh. Et l'autre. Et comme et après les mbali musuko atambola na moi parfum na poche yo comprendre te beaucoup de mbali na chambre mbala binsi aller au longoli ka beaucoup na caleçon et puis c'est derrière ma bé moi mbala binsi parfait même soit pomper au bout yo gansika to comme Solomon quoi te a pomper pas comme Solomon quoi te mais a pomper des po iboma gaz wane bi na caleçon na yo parce que o tche caleçon no propreté maman yo pe maman ozala ndako ozala ba jeune fille bazokola il faut que eloko liboso faut que la saka mwana ndenge mini bani kaka elamba na caleçon et na bilamba mususu mutu alati soka tie liboko ne boye nzambe chemise ape meme ayekoli chocolat yo jeune fille chemise à pembe comme un chocolat na ndeni nyonso ani zani salité ni kaka bien ni kaka elamba bien elamba musumu mona ve ako atoka mingi atoki ve mes dessiner bon mais soit ti lamba ne na mai ndenga niki yango lobila ko la tango ti ko mona dessin na te même so mona ke elaksaka ke oyo eza ya kala oyo ebakisami ti mama bongo teko soko zalaka bongo soko zolanda ngai na Vision TV donc changer biso toza to ana sans tabou ezate kaka tole bana bino o bino boyebi wana te sans tabou to bengi yango ezali tolobaka vérité oyo ya salité donc salité caleçon na ona eza salité tozo te ya yo okoma propre ko kanisa te sa tabeza ka pola makambo ya rapport sexuel te na sali émission moko apona le bilanga rapport te na sali émission o pola roté parce que bandako mingi il faut to kota ka sur etando ikeboy pola conseil o échange rabino mingi na bandako mingi salité zali lelo na lobeli bino pona ba caleçon lobi to kende pona sujet mususu bolandinga na sengi na bino bo s'abonner massivement
kana se etando na bino ekiana boplike ka wana pour na olandaka mama Nelly ba conseil ya boy bozango ni pa bozango ni pa c'est pas sans tabou o nga nazo sala le msuno kanisi on a sans tabou ndeni eza nécessaire na baeba Hollanda ya na ngote kaka fona la kisayo ndenge nini mobali nini ya sala raboye mobali foko sala te o peza lika moko la kati ya ba sans tabou parce que ça tabou là ko zoni na mwasi mo boye oli mobali mo boye kale sozo za la solo ezo za salité c'est tabou déjà. Maman, il faut que vous ayez mobile na yo. Kale so mobile na yo. Na vraiment pour la conseil wana. Mobile ya koka no sokola te mobile ya kaka longoli abwaki. Mais yo tikali. Ona ndako mso continue chambre msusu oteni na panier jamais. Kale so mobile la ya abwaki yo la mkina tongo atoko nika no bilamba te. Zwana kale so ala otie mo mai na yo otie germone na ona kati obi otie mo savon na poussière okoti kale so ya papa evani mo minute nike oniki pasango bien otandi ba o bazo ba occasion ya kozala neti na ba douche ndako ba nini tandango otandi na ona douche na kati ikauki nango ekokauka nango parce que mopepe ezokota mo fenêtre ezala ekotisa mopepe. Mais exactement que soko tandai na douche na kati nde soko longolo la tabonté il faut qu'on repasse pekara parce que na douche to tiaka moi la fenêtre wana loba soko tcheki kiyungu so tcheki yungu te moi ndindi moi ni ekota kaka nyama ekota kaka et zaka na système ya ko repasser yango on a ko inviter ba microbe bino ba ebo la ngai na pesi bino ba mbote mingi bisika bozali lelo pona émission oyo to suki awa bolina suka ate bolina lakisa bino ngai moko pe ndenge na sokolaka oyo ngala na kena kosuka bon bozi nazo epsa cordon ala na ngala kati ya douche na lakisa bino mais on a siko na pesi na mbote mingi na bayi nyonso bozola na nga bisika nyonso bozwani na bamboka nyonso na bosante mon papa chéri papa ite esko zali pesi mbote mingi tozana bonani papa fele na nyango te tolia te tomela te papa nanga taka yoza boss de boss papa solola bien na bana nae nga neni nazanga na ngelote omoni papa nazanga na ngelote ya rolia omina nazala nango donc bonani déjà c'est lekenga ya ni na putu menga elekenga ya kitoko na loba bino te na isa bino te po boya benga papa mbango senga pesi no bambote mingi bisika bozwami bolanda ka mingi chaîne oyo eza chaîne moko ya bien a conseil ezali bémission na bino bolingi mingi ezali santa bozali musique théâtre tout on nyonso ba série ba nini bokokuta yango na émission oyo na chaîne oyo Vision X TV ezana pona bino pona servir no makambo ya kitoko na bosente na pesi famille na nga mobima mbote famille amerikani bao bazali na poto bao bazali bipai na bipai ebe na nga Christelle bolingi eska zali na Turquie asala mama na ekola taka bien tantine na la taka bien pona Christelle bolingi kuna na Turquie na pesi bébé na nga Sephora kasusu la mbote kasusu l'américaine mbote bon lo bandenge ni na sangisi bébé joueur oui asangisa les deux joueurs asangisa ba famille bali kasusu l'américaine na pesi yo mbote siko zami kuna na Kinshasa iye moko azana Kinshasa mo amoko kitoko bébé mo kitoko le msoka tsabalo ba bébé aza bébé te jeune fille mo kitoko moi mon bozo salaki makambo ezala na pesi nombote Jonathan Bolungi na pesi ombote Yannick Ndwami kuna na Lubumbashi yaya baleki na pesi ombote siko zali yaya ye moko Yannick Bolungi pangi ye kumis na Dubai iskazali na pesi ombote Yannick bambote na mingi na tombeli oka bonne chance na agence na yo ekende liboso toujours o nyonso za na biloko na ye banini bokuka kaka amerikani pangi kuna iskazali na Dubai akotindelo biloko na bosani te mon cordon pati mokumu mobala mokuse mobala aleki na taba na elengi aleki na ngulu akapene elengi
o ngula kapel yo meka cordon aleki ne lengi cordon talara la linga ke mingi cordon asala ke meli méritania zala c'est lui bakosa bino to na uta bo te c'est lui nyoso bino uta na YouTube c'est lui on t'accorde dans ngai pour le na zala onaza na pesi bino na bosen te boloka gyan na la kai binoti na telemi mo cordon la nanga na douche batala ndenge ngai pe na sokola ka bakaleso na ngai nazolongola ngo na misu na bino pe nazosokola ngo na misu na bino pona la tsabino ndenge na sokola oyanga